Vous retirez signature, bien sûr. Mais dans téléphone, les sous. Vous avez bien par téléphone. Vous filmez au pays. Est-ce que l'objet peut nous la sécurité, l'objet vous êtes responsable, vous avez quoi signer ba acte non. Madame yo ça peut nous assigner. Yo mon cas au salaire qui non, ce qui total vidéo moi salaire qui non après intervention après temps ba ko nommé Martin Fayulu. À ça qui vidéo moi quoi na. Alors bien ou bien que non, ce qui ba combattant, nous ba combattant ba limiter que Martin Fayulu c'est que besoin pour ça non. Pouvoir en place ça et continuer si ko yemo sous soit sous ko retirer par téléphone il faut ça mobile tika mobile mosolo bosola kuna so mona ke se pesa que par là ka linga ko boya ko signer après signer pour bando yolo sous ça bien té ndenge mo pe na INC to beta bino Vital Kamerhe peut à retirer signature na ye à retirer bazami bali bazami bali te non c'est normal te Congo c'est que ba local na bango kango INC Vital Kamerhe peut à retirer c'est quoi pourquoi il peut avoir des pression ba vidéo bo tala ngo kuna bo tala ngo ezelengite ngane na langa pe na Congolais mutu tele a Congolais bazakai ba Congolais mutu nyoso a Congolais bolwaki non mutaza en place na minutes au aza Congolais te photo remplacer Congolais basali choix ba bikeno to tsa mutu mo liboso aza kwa na opposition pa kumba nini Martin Fayulu biso de monango non si je me trompe ça il y a 2000 combien 2017 16 ans et les soeurs ataka arata ku to vina e avimba we biso to monango to libanda to yebi to iba image wana mais l'autre ba njire comme ko finga maboye Congolais na so Congolais so kaza maele ne senga diriger Congo Kabila lelo diriger biso pe to iba ga été place abima mais diriger biso lelo Vital Kamerhe to yebi déjà biso to bien Cameroun il change de tout moment. Maintenant, on va pourquoi j'ai choisi Kabila, pourquoi il a fouillé Kabila, il a desservi Kabila, pourquoi il a quitté Kabila. Non, le bureau, on a mal en minute. Tu vois, pour ça, c'est un Azawana, d'origine douteuse, à côté pour à faciliter l'occupation, à faciliter la balkanisation en Mogadiscio. Et en fait de compte, Moutasuka, les familles souriano, l'italien gréco-zambien, il est tout. Il a toute une nationalité à part Gouzara Congolais, Moïse Katumbi. L'un des pires gouverneurs, il y a Congo Nabiso, Panama Pampers. Experts internationaux, ça va enquête, il va ça comme on Panama Pampers, c'est comme étant volé en Libye. Aïba Mogo, à Bomba, dans le paradis fiscal du Pino. À comment l'homme milliardaire pour un bon, à comment pour un clé à Congo. À comment peut leader de l'opposition. Ah, mais Batabon de Boto, au Libye, sur le Congolais, il n'y a pas de patron, tout le monde. Pour justifier, il y a armement tout le monde dans le règne. Pour justifier les lots, il y a chébé dans le règne. Il y a aussi mon crédit, il y a fidèle bazana. Tous ces morts, il y a pour la libération, il y a pour la Congo. Donc ça va mourir. Donc aller aux élections, na Shadari Oyo, Kabila, Atiwana, oncle naé par alliance. De Sifa et puis Mouila Nyamtoza pour diriger la campagne pour croire que vous avez gagné. Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Zambe, Tolobate, Filokoboy, Tolobate. Zambe, yo. Otani. Ozolule, il y a eu un peu de comme bon. Na pomade, awatoza. Na pomade, awatoza. Mais moi, c'est la règle, Okuma. On ligne Osoma, pomade naturelle awatoza. En ligne. www.awatozaarkem.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bona
adresse ya kosomba pomade awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4 pomade awatoza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo bokeba na pirate mpona kovilisa bamole mipende nsima mpe tolo somba gamme ya pomade awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat Salut. Oh. La pommade awatoza moi c'est un pas communal qui bokol la pommade awatoza. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Ouais, bienvenue sur Elenga Congo TV, à Tressim Belenga Pro, la même magique, il y a Claudie Dasuka, ma citation, bon week-end partout, Batuazo Landabiso, bonjour, bonsoir, d'abord, on a tout Balandabiso, partout dans le monde, Natibo Landabiso, ou Pesarabiso, Lito, Inabino, Poboyo, Kabiso, Makamnin, Tomemela Rabino, Luna Imamba, on a une soirée, Makambo, Tamsus, Nazara, Pena, Ming, Makambo, on a temele, on a Mekana, moi, Koloba, on a sur un Potozaka, Pandisango, en tant que youtubeur, donc il est obligé, puis au sol, Makambo, Italie politique, Yambo, Canabiso, Congo, Tomekamo, ko parler si ba point où ils ont dérangé minutes où ils ont actualité na kati ya Congo pour na candidat comme ya opposition ne ba otako bimisa ndeko Martin Fayulu epesi engombi na kati ya Kinshasa epesi donc ba benga engombi o skizanga mona terme peut-être ba tumsu ba comprendre engombi te quoi epesi moi désolé na ndenge Kinshasa INC IDPS baza d'accord te na choix ya Martin Fayulu ngai na yebite biso ba congolais tozo luka nini au juste ba biso ba congolais tozo luka nini nazo yebate donc so mo na koti na megatana mo lokolo mamba politique parce que moko ezo pesa na kanda na souci tant souci ya ozala congolais ozali souci ezo pesa na passe à propos ya candidature ya candidat comme ya opposition na yebite Martin Fayulu il n'est pas congolais ou bien comment Tozo Bundisa, pouvoir, et en place où Tozo Bundisa, Martin Fayulu Muto, Oba, Baponi, attaqué, candidat commun, il y a opposition. Naibite Siko, Congo, Penza, Ezo Kendewapi. Bato IDPS, Baponi Mutu lobby, Léolo Bate, pression à Kinshasa, pression Zaki Yamakasi, Botan la quête image dans ce côté, la bino bomona, pression Zaki Yamakasi. Bandeko ya IDPS batumbi bapine babi Félix Tshisekedi ba PC 48 heures il faut retirer signature na yona comment il peut retirer signature au bazaki ensemble ba on so ba nini ba leader ya opposition basangani po pona mutu moko bato bakenda ekuna j'espère biso bato tika etan so toleki bango maele te bango petan so baleki biso te mais so basangana ki baponi tan so Martin Fayulu ezaka pona ko sauver Congo eza pona ko sauver Congo elingo batende to moyo ta IDPS basai ba miso bandi ko finga boye tout ça là ateza ba trikende bino ba bengi tricage il fallait pas ba pona Martin Fayulu il fallait pas pona gaga Félix Tshisekedi elo oni no like ça que non Félix ka ande so ba PC place wana akobongisa Congo elo oni zo like ça que so ba PC Bemba ka place wana ande mto abongisa Congo elo oni zo like ça que so ba PC Vital Kamerhe place wana ka mto abongisa Congo to raisonner pe lokwa wana o bato to na posta bato bazana place na pouvoir wana ba mekana ko dégager ba changer no régime ba longwa. Mais biso bandeko na biso mo ba congolais to bandi su ko finga Fayulu asala nini azaboy tout le monde a yebi Fayulu tout le monde connaît Fayulu que non aza opposant
biso tout toyebi ezate na leki le potence na côté ya famille mais na yoko côté ya peuple congolais abaye pena ma politique abaye ma politique à Congo IDPS za Congo mobimba te INCP za Congo mobimba te vraiment tabino moko bozo mo teke bozo tsa biso pe toza libanda moto bunda nenga libanda o pe ba passe bande ko bele baza libanda ba na poso ozonga ba Congo ta ba oto ngombe le ka kuna ya bien te na biki ba to baza IDPS ba olande miso ba olikandeti ba finga bayebi ba critère nini ba mo bataki kuna po ba voter candidat unique kuna ya opposant bayebi ba mo itam so Martin Fayulu mutazo maîtrise azo méritango par rapport au temps sur la guerre on va payer ça temps soucier et là on est là c'est biso dobi que to priaka est-ce que lingolo ba kan nzamba lobi que mutako diriger Congo na entre Vital Kamerhe bien temps sous Félix té ba Congo to meka mono ko vanda moto meka no pour réfléchir tout ça pour ça pouvoir en place ekoya siko ekoya pena mentalité wana oluka ina no esale bambule bele bana mo Tshisekedi azala bana mo buto ya la balinga baluka penda ke no leader moko ozala ya opposition o tambusa batna ba election atikala ozala te lelo basale fort basangani babimisi moko kotoyo bata Tshisekedi basiliki koto bato ya INC Vital Kamerhe basiliki au juste Congo zolingo ekende wapi bosi sabiso posa ya Congo ou bien bolingi Congo te politique à Congo à propos ya candidat commun basiliki parce que Martin Fayulu abimi un jour après bata Félix Tshisekedi sous désordre na Kinshasa désordre na Kinshasa il faut retirer ndeto betana bino à retirer par téléphone ce qui est grave il sous que non à retirer par téléphone on a ba peuple congolais quoi ba zobo bien comment IDPS za Congo te INC za Congo te par téléphone yo so ina baninga lisanga pona ko retirer signature no par téléphone bo mona la vidéo wana isa respect à Congo ya ba Congo pesi ba Congolais respecté o lobi to s'attendre lobi à la président comment yo ko se loko moko bo parce que tam susu non ba minoritaire baza peuple congolais mo bimbate ke bango babi ke no to se pelite non promesse aïno ba pona na ka mutu moko poto ke na élection to longo pouvoir est en place au retirer signature bien sûr mais na téléphone les sous oso benga par téléphone ba filmer au pays est-ce que lobi peno la c'est que lobi oza la responsable au peno oza ko assumer ba acte na makam yo sa peno assumer yo moko osala ki no soki total vidéo mo sala ki wana ki no après intervention après temps ba ko nommer Martin Fayulu asa ki vidéo moko na allo bien que donc ceux qui ba combattant ndio ba combattant ba ndimité que Martin Fayulu c'est que besoin pour ça non pouvoir être en place ça nini et continuer si ko yemo sous soit sous ko retirer par téléphone il faut ça mobile tika mobile mosolo bosola kuna so mona ke se pesa que par là ka olinga ko boya ko signer après signer après bando yolo c'est ça bien té ndenge mo pe na INC to beta mino Vital Kamerhe pe a retirer signature na ye a retirer ngo bi bazami bali te non c'est normal te Congo c'est que ba local na bango kango INC Vital Kamerhe pe a retirer c'est quoi pourquoi ye pe abi ba tie pression ba vidéo bo tala ngo kuna bo tala ngo ezelengite ngane na langa pe na Congolais mutu tele a Congolais bazakai ba Congolais mutu nyoso a Congolais bolwaki no mutu aza en place na minutes o aza Congolais te photo remplacer Congolais basali choix babi ke no to tsa mutu moko liboso aza kwa na opposition pa kumba nini Martin Fayulu biso no monango non si je me trompe ça ni na 2000 combien 2017 16 et les soeurs ataka kutu vina avimba webiso to monango to libanda to yebi to iba image wana mais l'autre ba njire comme ko finga maboye Congolais na so Congolais so kaza mayele ne senga diriger Congo Kabila lelo diriger biso pe to iba ga été place abima mais diriger biso lelo
mais Martin Fayulu ayebani bayebine na ba batangani bazana ba non congolais penda donc bo bayisenga mais bon na ngena ça ka émission moi za moi show et puis singa kanda taper Vital Caméra ou tu ko retirer a retirer pe a yet signature na ebito juste to ke na Congo ngwa to ke na Congo ngwa penda vraiment misu babi o bobi parti il y a Martin Fayulu mais parti ne comme lango décidé si je me trompe pas ils ont un enseignement en diagonale na INT na bien très bien mais na obenga ndeko mo aza niveau ki Kinshasa na alors ki to me ko benga me ameka ko intervenir na émission na biso lelo na meka na ko benga soki to kozwa to me ko yoka na avis na epé après na pe na obenga vie na ngai aza na partie c'est qui encore ya vie on a Ngwanda na partie ya Ngwanda to meka pe obenga to meka na obenga ndeko mwasi o yaza na niveau Kinshasa aibisa biso nini ezoleka kuna nenga Kinshasa meka ko expliquer biso makambo nini ezoleka kuna allo ouais ndeko nanga congolais boni ndeko nanga T10 ouais na ngena bengo mwa to meka mwa ko partager par rapport ya makambo ezoleka na niveau Kinshasa kuna ndenge bazwaki baponaki candidat commun ya opposition na ndenge pe Félix Tshisekedi auti ko retirer après un jour moi ko retirer candidature mais to éviter na ndé ba oboya Martin Fayulu balobi kino azana parti ne ebanité secrétaire ne pe ebanité place pezaka na ebanité na éviter so yo ko pesa biso avis yo pesa biso na ambiance pe ndenge nini ezoleka kuna na niveau Kinshasa quoi na peso moi ta o meka pena ko expliquer biso quoi. Oui, merci beaucoup pour la parole T10. Mingi kolobaka la population na biso awa to baba koloba na Kinshasa penda attention ils appellent bien té IDPS baza très fâché contre président Bango azali bon Félix Tshisekedi na ngambo ya INCP bazali penza na matata na président Bango Vital Kamerhe boye loko moko tango bo opposant na biso bandimi bongo kosangana Félix aye Kamerhe aye Kamerhe aye Matungulu aye Fayulu aye bango nyonso basangani tango basangani ezali po ete toluka oyo babengi candidature commune eza te lokola bango Félix ayebaki ke oyebike IDPS bazalaki trop sire bayebaki ke Félix Kane akobima to boyi te tango basesaki congrès na bango oyo ezalaki les 30 les 31 ou te koleka na mois elekaki balobaki lokola baponi Félix Tshisekedi président IDPS pe akokende ko représenter bango tina présidence akozala pe candidat pe akobima président to boyi te oyo ezalaki selo bango omoni te preuve ne to baboyaki makambo nesama na Congo ememi kuna tina mboka ya Genève kuna na Suisse kuna na Suisse kuna elo bato basanisi yango eza bongo fondation ya kofia na ba organiser makambo na nyonso pona kopona to boyi te to ba nini tricherie kotina kati wana poso zaki biso na biso kaka na kati ya Congo moi tricherie ko salema mo ko financer bona bo mais ba sesa fondation kofia na nde baponi nde ko Fayulu parti na ekombo nango eside na ebito so bana mboka ba ebi eside ezwami bongo na commune ya Kasavubu si renseignement wana non loin na stade Kamanyola na Triomphal donc bazalaka en diagonale na partie ya INC Vital Kamerhe l'enseignement debi ke gani Fayulu Martin Fayulu azana pe na population bazaka simana ye Kamerhe pazala ba oyo bazaka simana ye to boite ke Félix Tshisekedi azape na bato baza simana o bazaki population so ya IDPS bazaki bongo ya Kondo Etienne Tshisekedi pe ya Sonam o bazaki na simana ba comme bazali pe kolanda o ya biso Félix Tshisekedi lelo ekoko bisa des autres moi te na ngambu ya FCC na ngambu majorité ba chola biso na yebisa on ndeko tozonga mukesima o yebi tango o soki bato ba yebi bien tango FCC basinyaka charte na bango ya kopona candidat na bango mingi basinyaka bayebaka te babengi yo te dizi ndenge ozala na signé mutu ndenge ozala ozo signé oyebi te ndenge ozala candidat ndenge osigné boye tobimisa songolo pakala candidat yo ndenge osigné kaka wana oyebi ke un jour so babimisi mutu boye candidat ondime fasi bayebaka te tolamuki
Kabila sepso surprise à bicepso Chadari. Pourquoi pas dans une opposition ton dit maman en boca Martin Fayulu to PC chance et c'était que le commentaire Fayulu azana peuple na simana ete azana bato mingi te et sengeli kaka to boya eza bongo te papa. Félix lelo oyo a retiré signature na accord ya Genève pona nini ye mo tanga sali discours so bolandi nego ngana na tuna na boye na signana na bato na biso za journaliste bola na ndinga zo ba mingi na parce que za journaliste ngana tuna wendeko journaliste na loba boye sikoyo ndenge a retiré signature na wana eza pression ya kuna niveau ya Kinshasa ya base na bango ou bien sentiment na moko. Et ça sentiment n'a été papa. Surtout à moi sima. Félix Tshisekedi le choix du Fayulu et le choix de Tshisekedi, le choix des Kamere et le choix de Matungulu. On comprend. Bango Félix Tshisekedi a un problème mon côté. Ce qu'on a dit discours de Félix Tshisekedi a retiré signature il y a accord il y a Genève parce que base naie rejeté yango base des années ezali de pes donc arrêtez yango base na biboye soki base e boyi est base za Congo ou bien comment na ebité base za Congo mobimba be Congo na ebité Congo mamte boyi yango be comment ce qui fait défaut yango wana ce qui fait défaut yango wana IDPS bazali kolela wa ba koloba ete bango 36 ans babundi pote 36 ans babundi ko ya kaka ya pamba depuis que mboka na za IDPS za ba parti so to bundela kapona état de droit to bundela kapona démocratie ko ta mboka Congo ezate que le corps soki bobundi 36 ans il faut président kaka za le corps bobundi ki 36 ans il faut kaka ye nani Fachaza président eza le corps la décidé ya Martin Fayulu babundi soki 5 ans jamais Fayulu ko zala caméra bundi soki 10 ans jamais il faut kaka ba le corps babundi 36 ans il faut papa. Siko Vital Kamerhe peut retirer à signature. Vital Kamerhe pas retiré. Sous pression le lo awa jeune ya IDPS na ba jeune INC basaki bongo déclaration pour na koboya ndeko yeba ete soki bateki pe ka Kamerhe IDPS ngaki koboya soki pe bateki ka IDPS Kamerhe pa linga koboya Martin Fayulu kutu asatandaki même pas que bakoy kotie pe Martin Fayulu lwa ki ete lokola bango bazana souci kaka ba bisa candidat o akokeni na bango ne lesto bona ba no eleki ba mobu ko eleka to kina na élection ba opposant ba na ko kini bango na bombe tout yo to lobi bongo opposition tout ça na unité to ça été to sangana to kende bona boto pona biso candidat engenge zango simple de la fondation confiance baba qui était essayé dans 2 jours un jour faut bazonga la mboka ceux qui bazonga qui banga basala bongo meeting ko présenter le la FCC présentant qui communique qui candidat bango Chadari biso pe na opposition peut plutôt banya ki ba la ki sa biso tala ya biso candidat et tozui Fayulu omoni siko engeko za la soki Félix ake ko sensibiliser batuna lobi à partir de lo bon voter mutu nyoso eza député ya majorité le député plutôt député ya opposition ko kende na base na ebo voter na numéro par exemple 49 ya commune ya district afuna président fo Fayulu et ngeke za la bongo mais le code to comme na mbilinga on dit que na ngambo propagande peso banda les 28 ans awa bango wazo kanate le déjà toza si je me trompe pas toza les 12 si je me trompe pas les 12 déjà sur les 13 toza déjà date siko to suka boni bango ba boyi to tika Chadari ke ne ka to continuer ka bongo bien comment papa na ngai lokola bango ba boyi Félix Tshisekedi a déclaré te alobi ke ye lokwa retirer signature na ye a retirer signature ne la kisi était les 28 bango babandi propagande na bango Félix Tshisekedi aza président on comprendre omonite siko bango moko ba opposant siko ba komi komboye biso ba peuple congolais parce que bango mona bana boyo kanite ozomona bazana boyo kanite bakomi kopona baponi muto bino olingite bapona muto alingite c'est que totika Kabila continuer na mouvement na yena batu na ba continuer ka ko faire souffrir biso na Kongo parce que biso mo bapoza bazoko kapete ko diriger Congo nanu ku ba pesi bango pouvoir te bazobunda na boye vraiment
Papa tokotika Kabila dirige mboka te. Soki Kabila dirige mboka ezala passe na passe. Ye Kabila yango bisaki dauphin na FC ça présenter ki ya bango Shadari tozo zira to bundala bango to kina bango na bundala bango tisiko biso mo mpanzi na biso ya ba opposant eloko ezoleka te talaka eloko mukie uti obima po lobi ke so ezai pe IDPS mutu bataki wana place wana Vital Kamerhe pa nga osepela te fayi lukutu ya bato te na otanso mopanzi parce que babi ke naza minoritaire tanso belinga yokana te loyebi te siko tokosuka boni ozomona Fayulu papa omoni te ke biso bakoseka biso oui, que Fayoulou, pour moi je suis journaliste, je suis au milieu du village, je suis là, quand il y a majorité, s'il y a un problème, je dois parler, même à côté opposition. Et c'était que quand il y a opposition, non, sauf la majorité na roloba. Martin Fayoulou peut aboundi. Vous avez vu que tant on a 14, la dynamique de l'opposition, on a habité sur la dynamique de l'opposition, tout ça qui n'a pas de belé na kati, tout ça qui n'a pas caméra. Na tozaki na ba président 500 lenga nkoi tozaki na ba Franck Dion ba tembele bazaki pena na baneko pesi na dynamique ba kei ba mususu ba sombi bango ba kei kuna ngamba majorité ba mususu ba ke na ba ensemble ba mususu ba ke tilelo dynamique pesa asute kaka emo matin fa une simbi dynamique na ba l'économie mususu bazaza na kati kuna o comprendre Martin fa le pas au bunda c'est un soldat du peuple, à politicien, à peine à terrain. Donc, les Arabes, le quoi, sali choana, du toba mboka, il fallait que les gars aux opposants, et puis que le quoi, on n'a pas fait le candidat quand on voté le 23 décembre, il y a la Martin Fayoulou. Par rapport à la majorité, le quoi, Boni Shadari, candidat quand on voté le 23 décembre, la majorité, et ça Shadari. Si on dit que ici dans mboka, ça pour rien. Ça va maman journaliste na zo mo tante ta ka ozama musu osala na CP l'intervention na merci nzama ba tele sike zali to bengani ba simana continuer miso ebika ka TV za tango yo ebi mamuto sala merci. Donc iwana za inde kuna biso congolaise za journaliste na ndenga Kishasa abena ngake une fois so sala émission mo ya politique to meka mo benga ameka mo intervenir na meka ba benga vie na ngai Flijage Congo ya za mutu ya Ngwanda ya mutangwanda fa to meka obenga to meka koyoka pe avis na kwa par rapport ya makambo ndenge ezoleka kwa to zo minute BT pour RPC pusani to meka ozwana vie na ngai par rapport à makambo ndenge ezoleka na ebite mama ngo vie na ngai ndena ngai vengela loba nga yo lingo osola masola politique na osola masola politique bo etama masola politique ezo betisa mutu uzomona ba poni penda candidat comme metana makambo ezoleka ba ona bango commission ya kopotana. Mais pouvoir est en place, c'est ça bango na ministre bazo seka bango. Vina nga vengele. Maestro Bukasa. Na ebité. Tane bino parti no IDPS. Molingi Kamerhe nani Vital nani comment il s'appelle. Vina biso Fayoulou te. Toko te Fayoulou te mais tozolo ba o eza intérêt ya Congo. Mbilinga milinga na sala mangala loso ba tsaki pesa Félix nani pa inga sepela te. Nani pa inga sepela te qui encore Kamerhe soit ataki Kamerhe Félix pa manga se plate peut-être ba jija ki bo batsana otam susu batsana Félix ana on a problème ya maramune ba diplôme mo tout ça là il faut pas mekano ko revoir pe makamwana ba ozo ba PC place bolo ba biki non ba invalider bozo mona eza passe to mekano rappeler mon vieux place ali na dia parti na États-Unis ba citation place ali oui ma politique pesa akanda mai bonde na États-Unis. Na katsa Dallas moi ma politique ne pesa kanda. Allô mon vieux. Allô? Ouais, bonsoir vieux. Oui, allô. Bonsoir mon vieux. Oui, bonsoir. Ouais, c'est Teddy. Bonsoir. Teddy, journaliste. Ouais. Ouais, vieux na bengi pour na dit que yoza na parti ya vieux na biso ya ndeko Mbanda. Honoré Mwanda. Ouais. Comme ozoleka na politique ya Congo na minute oyo. Toyebi ke bautaki kopona candidat comme opposition Martin Fayoulou na ebité parler au Congo ba ndeni par rapport ya désignation na quoi. OK, d'accord, merci pour l'appel. Salinga utolo wa malamu naza bobu moko ya ba cadre ya Apareco Alliance des patriotes pour la refondation du Congo, ils ont dirigé
monsieur Honoré Mbandanzambo Kouatumba. Donc nous ne sommes pas un parti politique, là par exemple, tout un bon mouvement de résistance. Le mouvement par exemple, ils ont réunir parti politique, individu, association. Donc nous sommes toujours Bunda, la résistance pour la libération totale de la République démocratique du Congo. Donc c'est là que la libération du Congo et que Salema n'a pas moyen autre que les élections. D'où nous avons que désignation a fallu comme étant candidat comme opposition pour la résistance, c'était un non-événement. Pourquoi non-événement? Ok, parce que les bandeko congolais oyo baza ko renforcer l'occupation na kati ya mboka na biso. Soyons tous à la tout mekana ko za batu. Na Congo wana lelo batie Martin Fayulu comme étant candidat commun à opposition. Et pour opposition, il y a 7 leaders. Bon, parce qu'on suit des informations. Ouais. Tout ça contre l'élection, mais tout ça va partir, tout ça va courir, tout ça va courir. Et ça d'abord, on a Félix Tshisekedi. Oh, lelo oyo, aza lelo opposant. Kaka po aza mwana Tshisekedi. Félix Tshisekedi na aza na compétence moussoute à part que moi Tshisekedi. Chance qu'il y a un botte dans la vie, il est né fils. Il y a le feu. Le président charismatique était Tshisekedi paix à son âme. C'est yango Félix Tshisekedi ça qu'on s'est retrouvé là. A hérité des pestes dans moyen obscur yebi ba contester diplôme machin autre. Zaka bango. Mais à part la compétence moussoute ils en ont noté. Tokiti na Martin Fayulu. Et là Martin Fayulu tout alanda. Nini, le gouverneur, les grands mouvements kabylistes, l'incompétent gouverneur de la Kinshasa. Oh, le comme ça, Kinshasa, poubelle, fou, solo partout. André Kimbuta. Maman, ça, dans les bandes de bon, je n'ai pas les terres comme le banc sous les lots, dans le micro, des fois, pour des fois, c'est la pire réunion de ça pose à la motion, entre autres. Depuis relation lelo oye bana lelo ya Martin Fayulu na Azara Souberwa. Yami Balé. Yami Satou, tu ko zamuto ko la Adolphe Muzito. Adolphe Muzito a commis opposant na tout na moyi. L'un des pires premiers ministres Oyo Congo ezui na temps oyo na 21 ans oyo occupation. Il est l'un des purs. Asala elo ko mon côté. Si pas ko manda misolo ebele. Bengane na palu na éviter à la parti politique nini de leur côté leader et opposition. Ça c'est de la mascarade. Les abou joba oya ba Congolais to libéral surtout baté mais pourquoi? De ko joa professeur Matumulu. Ministre de la finance lobi lobi no ba gouvernement ya ba Kabili awa. Et si mbite ko ba bengane si pas asaka sou pion aya ko teka ba stratégie na yanga mo mususu côté ba ki wa sala ba aventure na bango akoma pe leader et opposition. Na base ni Matungulu la base nini? Point d'interrogation. Vital Kamere, tu as déjà vu sur notre bien Caméréon. Il change de tout moment. Bandal va pourquoi j'ai choisi Kabila? Pourquoi il a fouillé Kabila? Il a déservé Kabila? Pourquoi il a quitté Kabila? Non, le bureau, le baron, malin, humilité. Tu vois, pour ça, Zarango, Azawana, d'origine douteuse, à côté pour à faciliter l'occupation, à faciliter la balkanisation en Mogadiscio. Et en fait de compte, Moutasuka, les familles Soriano, l'italien gréco-zambien, il est tout. Il a toute nationalité à part Gozala Congolais, Moïse Katumbi. L'un des pires gouverneurs, il y a Congo Nabiso, Panama Pampers. Experts internationaux, ça va enquête, il va ça comme on Panama Pampers, c'est comme étant voleur, Yibi. Aïba Mongo, à Bomba, dans paradis fiscaux, Mukimubimba. À comment l'homme milliardaire pour un bon Congo, pour un clé à Congo. À comment peut leader de l'opposition. Ah, mais bah, bon de beaucoup au Libye, sur Congolais, oh, il va partir tout contre la rate Marambouana. Pour te justifier, il va armer tout le monde dans le Lengeni. Pour te justifier les lots, il va chéber dans le Lengeni. Il y a aussi mon Kedi, il y a fidèle Bazana. Tous ces morts, au Bakoufo, pour la libération, il y a pour la Bakina pour la Congo. Tout ça va mourir. Donc, aller aux élections, na Chadari Oyo,
Kabila atie wana oncle naye par alliance pour de quoi sifa et puis Mwila Nyamtoza pour diriger campagne naye vous croyez que vous avez gagné? Donc c'est un événement mon frère. Siko o bande ko ba opposer ba kenda osala donc banda osala ba osala bango lokote ne ba osala bango lokote nani ba poni pe Félix et sali pe nani ba poni Martin Fayulu sali pe jour moko kaka ba tie pe pression na pe à retirer sous signature na Félix Tshisekedi to ebite ezani par là moko ya posa ya biso ba patriote résistant et combattant ya Congo Lozali tout recouvert indépendance réelle ya République démocratique du Congo. Tout comme alilo oyo capable ya kuluba ko diriger mboka na biso moko la bayi mboka. Nous avons des potentiels toi na bato ya mayele. Oti lelo kané bibilo baki, tu sais, on se réfère aussi à la Bible parce qu'on est chrétien en tant que Congolais chrétien autant à la Bible. Prophète Élie na Bible azaki na pasi ya olila. Babomba prophète et tout, aïe qui nzamba bi. Seigneur, je suis resté moi seul. Ils ont tué tous tes prophètes et je suis resté moi seul. Ils cherchent à monter la vie. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'opposent encore fléchis des genoux devant Baal. Baal wana Satan oyo prophète musu na Israël ba comité kabake na bona ngambo wana. Lelo oyo Baal na biso lelo za communauté internationale. C'est-à-dire le Congo na chose face à un complot international mon frère. Batisekedi sikoyo et tout ce monde wana baza batu oyo baza ko faciliter Congo et kufa pour bon bozo ba part na batie na poche na bango. Ils sont allés là-bas bakeno sa ani. Oyebi mutu oyo a modérateur ya bakomasa na Genève kuna fondation Kofi Annan. Kofi Annan wato kufa lobi awa. Moko ya batu oyo baza ko faciliter oki. Balkanisation ya mboka na biso. Il faut que tu sauves Congo et comme le roi Soudan, il faut que tu kata Congo. Au kata Congo, wana ya mutuel tout ça pour battre la Congo, ça la kamu, et ça la kamu moko ninge, tu veux la montre tabo moko mambo ekolo moko. Baké kuna baza ko bota mo maluba na. Félix loba oyo loba. Taw ba lobi yango eke maluba la bango et akata na base na bango tu ngo ni mama ni to la linga masole beti. Ils sont pas libres. Et puis, il y a des qui vont peuple congolais pour ça. Peuple congolais pour cette élection. Et le seul qui va gagner, je pense que va gagner Chadari. Qui peut gagner Chadari? Nani? Bon, ça va avancer. Comme un peuple congolais. Donc, voilà, merci Viena. Il y a une intervention, on a CP pour l'intervention. Nalungato ça effort to me conseil émission mobimba ensemble na invité sur par rapport à tana quoi. Merci, bonne soirée malamu na CPL, merci. En tout cas na lokola. Naza disponible pour nambo, naza disponible 24h/24. To bengani to bani to so la pour masola. OK, merci mon vieux Boutou malamu. OK, na lokola. Ouais, voilà, on est vu dans Fulgence Congo. Il y a na partie à Ngbanda, ya vie Ngwanda. Bino webi vingwanda boebi donc alobi wana ba propos na engagé kiye engagé karaye muto alobi yango quoi donc voilà to lobai to so la sima kambo etali politique j'espère tant surtout comme la fête nga tous au moins intervention webi ka moi écrit c'est un mois temps et c'est un temps ils moi mké tous les mois temps belé donc il parle de ngoto so la to so makambo ya politique ya Congo to bai to beta mo masolo politique ya Congo to so liango par rapport à la candidature comme ya Vital ya Martin Fayulu ndenge ba combattre à IDPS na Vital Kamerhe ya INC ba rejeter ba boy Martin Fayulu Martin Fayulu te azana base te azana parti te mais ngana bi parti les a récidé ils en enseignement à Kasavubu ba boy donc après journée moko elandi Félix Tshisekedi a retiré candidature a retiré ce qu'on a façonné a retiré on a téléphone a bengi na téléphone je ne sais pas ce qui ils a benga ki nani na téléphone bon mon la vidéo on est allé a retirer candidature par téléphone a retiré ngo alobi que non
par rapport à ba combattant non moyen exact par rapport à pression et on a mon individu na habité mobile peut tant soit fonctionne bon donc eza ba vie na ena parti na ba na biki no Congo eza ba parti politique te Congo eza ba congolais nyo surtout tout ça est logo pour intérêt à Congo bobi bona poste bolongo pouvoir eza en place mais bo la ki sabi so ngote bo la ki sabi so ngote donc tout ça pena déci fort na vraiment ezole ka kuna na niveau ya ba parti politique nyo surtout au le temps so boy candidature choix ya vita ya Martin Fayulu donc désolé donc ba citation on a pesi ba citation nga ya bande union so ba nga mokonzi Georges Ngangudi la mokonzi moi si ya mobali ya Nasi Botela ba citation place ali mon vieux partout ba union so ba ndé so bolinga politique bo aimer bo pesa ba critique na bino et ça la biso bien ezaki ya bino te dis bo moi le na elimino na nenga politique bani ya ona nenga politique pe ke na moi ko benda moi sérieux moi vie claire bimaki lelo banini ndenga mabete ba citation ba tunyo so ba ndi biso na caméra zaki enceinte petit na enceinte miko yazo contrôler caméra bo finga te me bo pesa ba conseil na lobi on ka pona za ina kanda fort mamba kongo ko mo pesa mutu passe 2016 na ya mboko na bela mutu penal ko mamba kongo élection za la tebe sanga mutu donc blessing mo lamba citation no place aller ba ina bengo pe pour intervention mais toujours de moi tamula et tamsumba la sima blessing mo lamba faila mo lamba Alain Manzenza Jean Sikou partout presque aux na Grèce ba citation na bino ngona passe bozali donc tokuta mba simato solo isusu makambo tant so etel makambo so etel ka bo bito solo mingi mbeta musique mais le so to ngina mba politique parce que moi kande matai moi makasi quoi na mwene ntamsu na weko ko déstresser ngote ya moi ntamsu na bito sala ngoka to sala ka émission pona mama Congo to sala ka émission to sala ko ma émission ya moi moto préféré so ma musique ya musique to swani bo après moto kene biso to bini mais ba politicien o baza le temps so baza somse ba to mayele ko pesa biso temps leçon mais tala façon baza se comporter to ki passe biso bande ko ba congolais tozali partout tozali Martin Fayulu aza congolais vous fallait ko pesa chance faut couper ses chances mais t'as pas désolé combien là dauphin vient biso Shadai vous pesi nzela ngwana to pesi le pouvoir en place ces raisons parce que babia taba sangisi na bango soki Jésus soki nani na kati opposition ya malongo esa mate pour Jésus na kati wana te bo sangisi nde satape na kati mambo opposition ya simba karate talaka elo basali bosale fort penda ba tete wana minene ba koti po basala kino to sangana to vanda sika moto pesa to bimisa mutu moko ba bibisi mutu moko mais désordre pesa la mina ngokaka bobo ina mino peka na mutu non mama nzambe basala na ndenge na ye bino tango bozela mutu ba bibisi mutu mususu eza mama nzambe bo pesa chance bobo pesa chance ba désordre koti to keka na do fe Shadari organiser biso to bando continuer peka kolela bino bolo bato IDPS le so ba bike non ba ke ne parpiller ya ke koto ba si Fayulu ke koto boa si pena ke IDPS gagner nini gagner élection na tozala bato pena neka Shadari penda azana na sentir ninga organiser mamuni ba organiser mamungo bien bongo bino na désordre bino na ba na ko rappeler bato ba otala biso ba opposant na minute so to bike non nana kena akepe na ndenge na ordre dispersé ba ke mupandi boy toza kwa na compter bino vient biso mokia bien pa boya ki osanga na bango toke su Chilombo Tshisekedi déjà to ke D troisième eza ndenge matenani caméra pa boy j'espère pas que na ndenge na to ba isi Shadai to komi combien 4 candidats 3 opposition Botan Shadai a gagné. Totuna ngulu pa boy na ese que totuna cheval. Mais na osuki saka na licence moko boy. Licence no eza pona vie na ngai Eric Makolo mutape singa na kati ya London abi na ngai na tuna licence. Abotami na mai. Akoli na mokili. Akufi na mai. Oya opesa nga réponse wana. Mission nyonso na sala na bwaka ekaka na bandeli abotami na mai akoli na mokili akufi na mai oyo kopesa ngai réponse wana ba mission nyonso na sala partout za pesinga na pays place ya ali na bwaka e pendant 5 émissions na pesika 5 émissions na bwaka na bandeli susu abotami na mai akoli na mokili akufi na mai
Izanini. Merci, c'était T10, Nadia Pati. Ciao. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.